Na pokwa lelo tozali ko continuer ko lobola ba makambo etali seni na biso comment ezali ko organiser ba élection na ndenge ya moyibi na ndenge ya mobe na ndenge ya batata minene boye na ba âge bakomi nango na âge bakomi nango fallait bazala ba conseiller na ba jeune. Par contre ba jeune gens na ba balabala ba mama na biso bakomi ko ya ko pesa bango ba conseil ete moyibi ya boye ezali moyibi eleki somo na mokili oyo pona koya ko bebisa mboka na yo, mboka ya motolo na yo, mboka oyo botama nango, mboka oyo mikolo nyonso ozali koleka na balabala ozali na yo pe komona ka mpasi nini ezali koleka kuna et puis tu te demandes bien mboka ekobonga te pendant que molili yango ezali kouta place yo ozalili. Seni bango bapesa meli opportunité ya ko organiser banani yango bakoya kobongisa mboka oyo. Yo na place ozali, na rôle ozali na yango, na responsabilité ozali na yango. Tu te permets okende kozwa batu wana bazalaka na kati ya seni okende ko corrompre bango parce que ozali na mbongo, parce que okotize mbongo ya peuple pour que ne kopesa bango bopesa na mbote qui est corruption pour ete kombo na eko koleka. Alors que oyebi bien ete poste oyo ekopesa makaka selon mokano ya peuple. Ekopesa makaka selon que batu bazui décision pe bavoya batu eleki eke mutu wana la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ndima soki o gagnete, ndima soki batu bamonete yo o qualifié. Biloko yo erreur oyo na seni eza ko uta na niveau où batu baza ko mona te mboka mais baza ko mona intérêt na bango personnel qui est la corruption. O corruption oyo ya kolekisa batu oyo bakoya ko bomaka mboka ezali pire que masumu oyo nzambe akotikala jamais ko bikisa yango to ko limbisa yango. Nazalaki koloba ete prenons seni na classement baza nango ya présidence ba élection nango ba députation to ba député na biso classement nango ba sénateur classement nango ba gouverneur classement nango to yena ba chef de zone ba chef de collectivité ba bourgmestre ba tinyos o ba kovanda kana ba kite élection oyo na peuple a voté. Soki basili ko sala lokwa basili ko sala entreprise na bango ya kondima une certaine somme d'argent pour ko qualifier oyo ekomi clair que batu ya muke oyo bana entreprise to institution to organisation oyo beni komba seni. Mais ce sont des gens qui vous blaguent avec de l'argent dans la période de l'époque il y a ba élection. Parce que na pesino calculatrice, zwaka un président soka ye na 500 000 to 1 million de dollars na abike vous me faites passer. Click nyonso wana bako kambola musuni ba chef bazwaki 500 na bango bakeki kolia ba subalterne na classe oyo elali balali susu bongo na bango soit 100 000 bokene ko kambola 100 000 bokene ko kambola bato wana ekitili suna se 10 000 ekiti suna se tina ba bureau mike. Donc ezali click ya wana benyo émission oyo ekozala titre to ko débattre et lobby na vendredi le 30 na émission ya 3x3 point radiolisolo.com. Titre ekozala grotte des scorpions. Donc seni ezali rien d'autre que grotte des scorpions. Mais eloko moko na lingi to ke na mbango to comprendre ete mboka oyo place ebebeli ezali place batu ya seni baza ko imona lokola bango ba éléphant eke biso ba peuple baza na bango kosaka na biso ba peuple to koyimba na ba fourmi na bango parce que fourmi azali zéro devant un éléphant. Mais eloko moko na yebi histoire oyo na ko kabola na bino ba fourmi na éléphant bazalaka na problème parce que ba fourmi bazali ko nyata bango na éléphant tango aleki na village na bango azo panza bango azo sasa bango na ba botte na wana ba patte na wana d'éléphant azaka ko leka ko nyata ba fourmi. Ba fourmi likambo ba se plus complet na kinango autant de fois kete bandeko boya badengisi banyama nyonso zamba tala makambo éléphant asala kabiso aleka ka awa anyata kabiso
bayoka na kite po éléphant a utilisé force na ye qui est seni na présidence na bakonzi nyonso baza na mboka na biso, ce sont des badia kwao baza komimona bamikonzi, ce sont des éléphants baza komona so bafourmi ya pamba papa ya kosakanaka na biso ba élection oyo ke bakoki na moko tricher ndenge balingi kotrichele eke peuple akoloba na ye te. Nous sommes rien d'autre que bafourmi kaka bango ba éléphant sava matondo ingeta eboto bosi bo message wana bokende na nzela na bino ya kozalaka ba éléphant kosakanaka na biso ba petit peuple. Mais awa ye komona ete bafourmi balobaki ete ok biso yo nzoko éléphant tokoboma yo éléphant tali bango aseki bino ya koboma ngai ngamu naza na baforce nyonso qui est gouvernement congolais na seni baza komona ete baza na force baza na minduki baza na nyonso biso bapetit peuple bakosakana biso ndenge balingi kosakana. Bafubi baproblème ezali te bato bazala témoin qui est communauté internationale bakozala témoin entre bino baseni bino bamikonzi ya moyibi na Congo tembe ekozala abiso tozana so bafourmi problème ezali tozana arme tozana force te problème ezali te. Balobi tokozala na liboke moko tovai na so place moko yo éléphant yaka na Trump na yo wana kie na Trump na yo wana kie na munoko na zolo na yo wana yaka fina biso osilisa biso tokotala lelo nzoko tala yi bango aseka yi bango bien si na kosilisa bino ngonga ekoki babi oke bino bokobeta siffle kuna epuis yo yaka fina biso na zolo na yo wana munoko na yo wana et puis guerre ekobanda wana bitumba ekobanda wana révolution ekobanda place wana ngonga ekokaki bafourmi base regroupe na liboka ki biso ba petit peuple tozana biso koyaka na groupe ko révolter contre droit na biso. Awa éléphant atali bango aseki ye azwi kaka nkatu na ye wana zolo na ye wana ayenga afini yango place bafourmi bazalaki babi oke sikoyo tozela kuna bakonzi nyonso baarbitraire nyonso basifle avant basifle bafourmi bango nyonso bakoti na zolo ya nani ya éléphant ntango balobaka fourmi moko soki tetika na mabele bakomi koswaswaswa éléphant na kati ya zolo na ye wana éléphant atia zolo baza na ye mayele bazaka na kati atia zolo mosusu bafourmi bazaka koswaswa barendre inconfortable wi ya solo biso mbula oyo 2011 2012 na basecteur nyonso ya seni tozaka komona présidence te tokotia bino inconfortable seni na niveau ezali ke bokopema te ti ntango tokoyokana ke botika moyibi na basecteur nyonso du gouvernemental na niveau badepute na niveau bakapita wenze na niveau nyonso place nyonso ekiti nyonso ekokotamelaka mutu na suffrage universel kie na baélection tokotiela bino kaka na mbula oyo bokozala na espace te soki botindaki mamu abanda aja kotokisaka nini mbukula buseka boza na erreur botika bo makala wana ekosilela bino mbula oyo bokotikala kodame $1 moko ya corruption ekoleka te. Bafourmi baswi éléphant kine eza lisu te kanda esalaki ya bino yebi koma na kolongola bino awa aye kaka na nzete nga beti zolo na ye wana pa bafourmi baza na ye mayele pa baza na ye mayele ake na libanga betaka banso bakobima rien suka tala nzumbo ngulu wana ya munoko wana éléphant ebalika kovimba ase sentir mal à l'aise suka ye wana bina mai na kobenga mai puis na kotia swing na kopompe bino na libanda ake na mai bendaka mai swing bafourmi baza ne mayele atia bo swing mai ya pamba bafourmi bazaka koswaswaswa ye ke bino baseni bamembre nyonso bascorpion nyonso boza kuna mbula oyo toza na bino mayele na grotte na bino wana ya seni ki entreprise diabolisée par l'Européen, vous êtes diabolisé par vos habitudes de sodomisation, il y a corruption totale. Na soni na bino ezali te wena kozwaka mutu apase na baélection te na mbongo ya peuple mbongo ya batoki 1000 fois mutu akoki kosomba kwanga na ye mpo na nini po opesa tata wana mpo aleka na élection mpo akodefendre biso tata ngo akende kuna akoleka na ye te pourquoi parce que l'entreprise de grotte ya bascorpion basili kopesanaka mbote kuna. Quatro
que na mai a costa de sous trompe na pour la deuxième fois pour ben na mai ba crocodile ni bale ba eka wenga ba kangi na zolo na yewana siko yeba ite force crocodile na mai éléphant bindaka rien ba fumita ba comprendre que ba on ba na bisa posa ko pe makuna na kati ya se ya mai ba biane tana bisa ko meko ki ba fumi ba bibimi ba na ko na jige wana likola mai ko nage ba ina wana ngamu ya sota la scenario siko entre nani ba tikeli ba mettre crocodile ba bunda kuna ba ona bango dende wana éléphant ba suki sela kie dende wana éléphant amena ki mai dende wana éléphant zone ya kata mai moya a respirer soute oxygène et katamie bombone zali soute dende waya éléphant place wana eyelaki siko tala ba fourmi belé ba petit peuple ba pauvre ba bazanga force ba longa ki éléphant oui bula oyo bino ba membre nyonso ba scorpion nyonso ba salaka na ba bureau ya seni. Vous n'avez qu'un seul choix, il y a qu'on travaille d'une façon normale, il y a qu'on tika ba bin sala salite au mesana yo kena pembeni pembeni banana ba za kanda. Mon frère soko ngo passer dit tu viens ya ka pesa so ka bote. Candidat à Sénat, candidat à députation. Oh, il y a la somme $10,000 vous passer sur 500 postes, n'attend baza 19 à 20 000. Combien de millions de dollars est comme dans la place en collection? Mais si on doute, les wana sur 500 kama batu alingi. Déplace on a carte de joker ngai na bengi batu oyo ba yeba kiteke ngana zana sima batu na delegaki. Boke ne pe ko sala sondage kula na seni. Ba ngana ngo bazalaka baba kekete bazali ko trouver bango polika. Ah non, eza entreprise eza chaîne mo bimavie. Ngo passer yo bomisaka mundele. Bomisaka mundele to yebile so comment ko passer les vieux. Yaka na lare mais keba parce que soko ina kipoka ba joker bazali bangaya bazali donc ils ont dépendre bon qu'est-ce qu'il voulait se dire na masolo ngana yoka kina landela yo samba yeba ke ngai moko na tindi ba petiona zako yoka kama masolo ezali olingoza la candidat député ko bomatana na okendaka na ba élection te salaka élection na semblaka ko taka na système tous ces gens là basi ba qualifier na bango déjà. Tous ces gens-là, ils ont bon. Ils ont payé 5 000, ils ont posé 500. Si 500, ceux qui les 500 premiers, ils ont 10 000. Ils ont même ceux qui ont 200 000, 2 000 $. Ou pas comment la yote. Ils ont 5 000, ils ont 10 000. Donc, ils ont 4 000, joker. Ils ont petit peuple, tant que ça, ils ont une élection. Oh, tata, oh, côté au caca, côté tata, ils ont sacrifié, marqué, la campagne. Batu bazali oreba na ba campagne, oreba yeko na ba stratégie, ba problème tant ba koya nini ba koya ko résoudre. Ces gens-là sont tentés de collectionner de l'argent passer ba que na seni pour passer l'argent que non. Bozali wana pour un problème et pour luka ba solution. Mais ce n'est pas que bozali wana pour luka bongo ne ko pesa et puis comment na eko passer na déjà. Le système de seni est déjà sodomisé, diabolisé. Corrompi na ba angle moko ya nsoni moko nano emona na tena mokili oyo seni Congo.